Ok. Toi dans la Belgique, en tout cas, poto bien, poto kitoko, poto goût, poto malili. Ok. Poto mbindote, poto maboko sembe sembe, poto il y a plutôt. L'été à Kanda à Coca. Il était dans une liste en beaucoup. Bissomo archevêque, Mike Lokamba. Plutôt Mike Lokamba. Papa, au continent Mboka Joël Salam patron. Nini? Tu passes nini? Boni. Mbota. C'est le passe à Mbongo. Oh ya mbota. Eh, mais tu passes à Mbongo na moi bon moi bimi kuna. Mbota. Yo tikinit. Essayez. Ebimit. Ni ebimi. Oh. Na simbi. Mais il était quand on manquait na bimi, c'est ce bien. Donc soit nana mutu mo ba comme Belgique boy. Mike Lokamba responsable et entreprise à Monene Afrique Elengi. Mike Lokamba sans position. Et là ils n'arrivent pas Mike pour après sa position madame il n'a parlé foyer stable parce que tout le monde a gros ça mbongo belé na kati mboka wana mais mbongo no c'est comme si ozolia oka na bandumba mbongo no ozolia oka na bashega balabala na bitelo nini sala ka un responsable comme Mike azana stabilité par rapport à foyer atika songa zoloba yende mutu abanda liboso na yo to moni pa epoto liboso na yo batresi mbele na to ba ye liboso yo oyeneti moi na suka Ken yoza témoin, tu sais comment moi je vis à Kinshasa. Très bien. Oui, puis comment moi je vis à Kinshasa. Mais batounion surtout ba EPA bazara vivre bien na kin kolikanga te posa témoin. Mais matika sont pas à vivre. Dans le biboui là. Bato tangana bakomba bato na biboui. Bato tangana na sangisa bato tout. Oui, mais que kolikanga te. Parce que bango tout wana o lelo ozotanga awa. C'est grâce à nga ya Mike Lokamba. Na sangisa sur internet mo grâce na nga que non lelo bato tout ba kata elenga au matavion. Moi mi comparer que yo zanet kofi na bango. Bien sûr. Ah, Mike boni boyko. Une famille stable pour une nation très stable. Nous avons besoin de vous, femmes, jeunes filles, jeunes sœurs, enfants, papa. Biso ba mama nyonso pe tokozala ngana kozala. Bama mulwayi muchibiru chinene chichenze ka ku showbiz mu le 19. Ba mama yangu na badada yangu na baelika mie bote mbuye le 19 mars kwa ya hii mwaka hii ku showbiz ni bitakatifu. Maombi ya kwa majamaa yetu. Le 19 mars, biso nyonso ba jeune to bengami na showbiz. Tokumisa Nzambe elongo na mama pasteur Myriam. Là, enfin, de prier ensemble avec vous. Car ensemble, c'est mieux. Ochibilu achi chichibiklaba ma mubonso basangante temu vile province ya Kinshasa bwani nulo mchibilu achachi bwatu mwana makuta mpanda kumuji mama pasteur mulongo. Majamaa inasumbua na shambulia shetani. Mpie bengi sana mpie le 19 mars ya 2023. Tutaomba sana na nyinyi. Mungu awabariki sana. Maman veut, les femmes maraîchères, venez, nous vous attendons. Check, c'est Dicap la merveille et puis dehors. Bon amour, à soutenir Fondation La Vie Nabiso et ma meilleure Fondation Lissal ici. Azo assuré l'obsèque, azo assuré l'habitation en Europe. Pas dit la cause, ça va assurer. Même assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo yeli susu, non, Lissal ici assurance. Yo olingi, on s'assurer, yako, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, nami susu oyo koluka, nioso ezali, na Lissal ici assurance. Vous avez la carte de fondation Lissal ici. Le pas ya mameya, on a la vérité, le côté exact, banda et banda, fidélité, tout na jana na RTL, le papa de Gims. Et na bateau bazo lo baki Congo faut za la bien, na na bateau bazo sala la paix que Congo za la. Voilà la vie nationale mameya. Fondation Lissal ici. Bona bana ya Congo, pe mameya.
Emame ya fondation Lisalis. Ici à longisa biso ba santé. Ici à longisa biso ba makambo ebele. Mais ambalo balobi assurance. Assurance complet. Olingo assurer voiture na yo, ndako na yo, mutuelle de santé pesa liwana. Balobi ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie, ban mokili mobimba. Makambo to lukaka ezaka kapa ya fondation Emma Meya. Fondation Lisalisi ya Emma Meya balobi partout dans le monde. Dans la moto ya sira ba santé na biso. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Indi na Bruxelles et Indi na Bruxelles et Indi na Bruxelles mboka ba Joël Nsalambi na yami master na ngai archevêque Mike Lokamba toza na Antonium place Bambuma ebele place Bambuma place Kisinjora nga kufa en tout cas place Kisinjora basengaka asengi héritier watanabe merci nzambe merci musala na biso tozoya na billet na biso tokomi oluka ba visa biso moko archevêque Mike Lokamba Mike Lokamba papa okoti na mboka Joël Nsalambi patron Joël Nsalambi naoka kombo wana teme lokuta mabete oyebi promotion kolomboko Joël Nsalambi oyebi promotion en tout cas na ina monier c'est un gars très bien un bibi se fait bien autant ça se fait bien autant ça très bien na Belgique voilà en tout cas nazana isengo makasi voilà c'est ma toute première fois nanyata Belgique nazana toza bandal te Mike est-ce que toi comme bandoki te to limwe to ekuta na deuxième monde te ken piana awa ndingi zawa toza na pa makelele te ta pa makelele te toza na kasavu buti toza na baka ya buti na kuzu te otomela bien na bandal te toza na BMT na bandal toza na BMT awa toza mboka ba Joël Nsalambi ba Joël Nsalambi na ba vie Placide et bio restaurant business restaurant business class to pesi vie bambote en tout cas merci na ndenge nde on a biso Joël Nsalambi azo accompagner biso autika biso te zela Joël Nsalambi to bwake sima tala totanga nano bambuma ngo ezala combien to bandi nano zela to bandi na C to wana na C 1 2 3 4 5 to ke 6 4 et ça lit 9 mbuma et là comme ça Kisinjora l'air comme en Belgique et là azalaka étonné na bambuma siko yo siko ye sans mutame mayo siko bambuma ngo kopesa merci pa nani et pas nzambe ye moko bien bambuma oh non pesa merci nana mutu moko kaka mutu asungi nga na voyage mutu asali ke mutu afuteli ngai billet d'avion mutu azolinga visa pona lobi yango te na oloba ngo mutu azolinga pena visa na koti ambassade inde ozwi visa nazwi visa na nga
et puis banyatelinga mbata. OK. En tout cas mutuana kozala jamais ingrat. OK. Et pas naïe. Donc mutuana za mutu moko. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas Jésus-Christ de Nazareth nzambe na biso azwa lokumu parce que toyebaka bazala ko ignorer biso kala ke. Ah OK. Bazala ko ignorer biso kala bayaka poto il faut bakumisaka ba musicien de ba memaka bango poto. En tout cas Jésus-Christ de Nazareth peut azwaka moi lokumu na azonga na moi muke. Tu peux reculer s'il vous plaît. OK. Balobi Jésus-Christ peut azwaka lokumu nde boye salaka moi bien. Voilà. Mike lokamba en tout cas salinga bien. Oui. Et salinga bien makasi. En tout cas Ken Sepeli. Toi dans à Bruxelles. OK. Toi en Belgique. En tout cas poto bien, poto kitoko, poto goût, poto malili. OK. Poto mbindote, poto maboko sembe, poto il y a plutôt. L'été à Kanda Coca. Il était. Nazo il est sous un beau coup. Bon, Yosko Zomonanga live. Na komisko Massa va Joël Salambi. Na fana Joël Salambi trop yaza millionnaire. Jika. Jika ko. Jika. Kana na maboko ne komi pete. Na simbi. Mais l'été à Kanda zo manqué na be monsieur so bien. Azo donc azo na mutu mo ba komi Belgique boy. Oh, l'été quand de solo, on a vu l'été en Malasia. Asa bateke ngana komi poso pete. Ya mona ngasko na musika. L'été mais ngana vu l'été solo la bien. Na bien na mbona ta. Aso ni sanga mais tukuta ni fara tala yo 2 jours apa madea poso de lembi papa lembi de poso. On y va Valdi na ba idor. Mais Valdi en tout cas faut te le visa vite fait hein. Il faut te le vraiment visa parce que la souffrance c'est en la Kine hein. Ce qui Valdi 2023 au Valdi a commis à Atena Atiki Moussala. Ah, en tout cas merci. Tamboué, zala fidèle, la fimbu, zala fidèle. Et puis et loko yo ken piano ça non pas na Valdi, nga pena ibine na sala on pas pour na bachada ba omeli. Bazo mérité la kinda pe na pesi et azo bosser hein la kinda voilà la kishu na pesi bambo tazo bosser vraiment très dur voilà et en tout cas tout ça ba patron oyo to lingara pe ba personnel na biso oui ba avancer ba évoluer to pe ça bango occasion to kangela bango ba portité donc voilà Maki Lokamba aida bokola wana mutu na biso obike el mbuta likaso bien mbuta likaso ça l'émission liboki ekende très bien bien donc à côté Dubaï wana ngabi Dubaï aida ka komi ocha Mike Biboy ngabi sala ki mwa bi mais ayo mona so likofi asima na bien Dubaï sala bi na la fongola porte à Dubaï yo bosani yo moko ndo banda kona voilà beaucoup la pesi bambote en tout cas bande ko bazolanda biso eza zité eza Europe là c'est pena soko lingi ozo visa saison il faut que ça ba dossier belé na mboka na Congo so ozana $100,000 ozana $200,000 ba pimelo visa on s'appelle un immeuble tombé ba secret moro awa na ba artiste pardon na artiste religieux na ko tanga ta de so na tangi e comme ça bato maintenant tanga te parce que ça na makelele ezana bana ba mbongo mais bana bandako mais ba pimela ka bango ba visa on y a solo ana basa pena ba figure emblématique ça la rapé succès fort oui. So taliban qui n'a pas Canada, France ba kota raté. Kota na no kombote. Na moni mususu akta avage na sarato la na otanga kombote. Ah OK. Kaka artiste moko boya chrétien pe lisusu. En tout cas, et sali plaisir à toi Antonio Miango yo bambuma tozana Mike Lokamba donc qui sur le baté 100% et Marambo Aboye. Et puis ça fait conscience na biso ba congolais et puis sa conscience na biso ya ba konzamboka na biso souvent là ba ya rapé na bamboka loka ba poto bazomona ba mbebele au salama awa sur le plan social sur le plan économique sur le plan même environnement en tout cas basa la paix fort wana ya koluka obongisa banzela ya kokomisa pe nde balobaka aliment d'Afrique et ça la biso ba droit na biso ba congolais pe to mérité pe to za la ba citoyen mo boto za pe na ba droit na biso le mboka na biso bon musala pe jantiningo bilo ça les a bien ya kofongola banzela bato batonga na ba balabala bazobuka mais ko buka ya tricage de hôtel melango po
nga babuki ndako na nga atonga na balabala. En tout cas na moni image wana mutatindela kinga Benji et puis Kerit peut batindela image wana. En tout cas j'ai pleuré. Comment mutasombelo onaye olakisinga ba na yo na palango okenda na ndako wana ngamo na mona et puis ndako oyo yo somba oyo elandi ngane na somba yo ngai kuto somba kuto oyo elandi ngati na agenda salike to moyen to kendo na famille wana eza susute bato bando teka esala ke nona na arrêter na ngai. Donc voilà comment mutana mikanda na ye apesa yimbo na ye boye bobuki bato musoba binga na osala base na luka ngunda nabi na mona ndako wana nga ken piana na mona ndako wana pona rappeler bato to ezana à l'occasion nini tokenda place wana bon tokendaka ezalaka makambo soki ya vie Jimmy mama matanga ya vie Jimmy mama ya vie Jimmy ya mama ya vie na biso ya mama ya Jimmy Bilao oh livre parcellaire non aloba makambo ezoswanga bato baaloba ke na osala ba base voilà livre parcellaire yango yo livre parcellaire pena bon tokotiango ata kuna bon na tanka fiche parcellaire donc voilà yango wana déjà na kombo ya Ken Piana et Makizembe et yango wana Makizembe na moni adresse IP yango yo adresse eza bato bo tia batembe eza na nsele eza na nsele donc kopesa adresse cité o ayebi ngana mona pale wana preuve ne ke ngana somba o ekangami na yo mais sali ke no après yo zui visa au voyager moyen ngana yo pesa mbongo ezala kité en tout cas to senga na l'état congolais na gouvernement je pense que aux avocats il faut vraiment balander la dossier na yo. Voilà. Balander la dossier na yo. Merci. Merci Mike. Toi qui nous continuer à parler parce que awa mais ça lui plaisir. Kokuta na bambuma oyo te Mike. Oza mobali. Merci. Wa mobali ya solo so. Mais tu n'as retour te hein. Te. Retour no eza oye na yo to fanda bien. Bato abike na yo fan. Mike Akimi. Na Kimi. Encore otiki na obana te na mwasi kuna. Oh bana ba refoulé Mike. C'est même prochaine. Na moni elo mo ba lobi Mike akomika lelo lobi ba refoulé mbala moko. Papa, muto aza crédible na mboka o. Hein? Lobi na na France na TF1. Voilà. Na présenter Cars nanga. Tala niveau bazolengilanga. Voilà. Journaliste, des journalistes à Congo. Donc voilà, en tout cas, je t'ai flatté. En tout cas, topé ça bambote pas Joël Salambi, oaza millionnaire na mboko yo. Topé seka bambote Joël Salambi. Joël Salami donc topé c'est bambote Bogar moko boy. Bogar. Ah, yo peut comprendre que Bogar. Mais papa, tu sais ça Bogar, ça Bogar. Ya samba ate. Non papa, monde singa boy pona bengo Bogar. Voilà. Donc fona mo que non za bo. Enzon ma biso moto bota ma pe bo. Na Mike, obi et ça lui plaisir parce que tolinga tozala na ndako mo ya mabe ngai yo aidor na makala. Nzamba sauva biso siko tokoti makala te. Tokuta na siko awa na bele. Siko yo to salaka tout faux aidon son azongi il faut na habiter son rotiata na colis te aidon déjà ba visa moi na Soudan ya za moi na Soudan ya za mikiliste ya Afrique te ya Afrique siko mais mikiliste voilà aroya na e li passa mbongo mobile a pembe li passa mbongo te pese bambote nini li passa nini oni boni mbweta si li passa mbongo oya mbweta te mi li passa mbongo na moyo ba mo ebimi kuna mbweta yo tikinit eseni ebimi ni ebimi bon merci Forza Italia. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Joël Okolia Kene Sokoyeba. Fais-moi tes choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Nathalie Bokongo Joker. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bande Bozolanda biso partout à travers le monde. Je pense lelo tozana plaisir ya makasi ya ma confrère na biso
Mike Lokamba wa ningisi internet parce que akoti mabelango mputu internet balobi potonde makambu ndeko na biso Mike aye pena donc to sepeli kokuta naye awa toza na kati ya Belgique. Mike bonjour d'abord. Ken Piana Makizembe. Danger. Makizembe à Baken. Ndeni. Ouais, ça va très bien. Toi en Bella, toi en Belgique. Nasko na Bruxelles. Mboka ba jeune salam. Mboka na bakolo longo papa. Donc awa na kuti mutu asimbi mboko ba Joël en salam. En tout cas, naza très content. Ya kokuta na Ken Piana. Et puis que na kutenu il y a cela même, tu vois, 4 mois. 5 mois. 5 mois. Voilà. Na Kinshasa, ne to mesala Hermo to Kutani, tout le monde en a les sociétés. OK. Et enfin, Lelo, nous avons passé grâce to Kutana les sous. OK. Na Ken Piana. Mais cette fois-ci, ils ont ndenga poto. Voilà. To Kutana ndenga poto. Voilà. Mike Lokamba, to moni oye pena poto na ndenga surprise kaka o surprendre bateau. To landa ba émission, to buloza na Kinshasa. Tongo etani to surtout ki mbalamo vidéo na réseaux sociaux. Ouais. Balamba le kindeni nanu. C'est là c'est belé bon. D'abord aux en a raison. Et mon gros batouando comprendre. Ba mon nga ba émission kin. Mais entre temps na poto. Et puis quand tout ça la race. On voyager, il faut prévenir déjà ba émission ils allaient belé. OK. Même aux awa émission les okota malembe bazo fongola. Donc voyage nanga l'équipe très bien. Et ça voyage moko il y a voyage touristique té. OK. Et ça voyage privé. On a qui kota là ndenge ni potango ils ont marché. Pourquoi pas les lots ndenge Ken Piana na mona mo pe ça ba image ya film na fimbo en direct il y a Bruxelles il y a Mikili pourquoi pas Afrique LNP et comme appelle équipe mort awa voilà tout ça la rappelle émission à partir à Poto et à partir à Nord donc je crois qu'il y a un de ça de façon assez que na ya pena rapidement en cas d'urgence des voyages encore touristique nga na visiter le côté. OK. Nga na voyage privé, voyage mon professionnel. OK. Donc voilà, na hôtel ba immeuble té, na hôtel la nité donc voilà. Parce que voyage privé déjà na habité peut-être vos voyage privé mais bit voyage union soeur ozoya batumsu ba ka conférence. Batumsu ba ka accompagner événement moko boye. Mais côté là déjà et conférence té ou événement moko boité qui veut accompagner peut-être aux qui visa touristique yo kana episode ya nazo maté nazo bandela a Ken Piana bandela bien et puis la polémique parce que na moment moki oye batu ba mo honnêtement qui a salé ba 3 jours mais au moins il va payer belé na mo va payer belé so kinzamba sungi nazo beta peto vite fait na Suisse OK après Suisse na beti Allemagne après na kitina na Kinshasa bref na bandeli ko ipso Ken Piana na ye voyage touristique té OK na ye ko beta tour na poto té OK na ye voyage personnel voyage privé OK ils sont liés à l'activité professionnelle nanga. OK. Vous comprenez? Voilà. Qui veut dire tout simplement que ndé naï awa na koki ko installer plateau, ko installer bureau. Voilà. Ko yeba ndenge ni salamaka pour na ko installer bureau na moni ba masa ba mige bazal ba plateau na bango na côté na stade de France wana. Pourquoi pas pe biso boye ba nolitambo pe ba na ba plateau. Oui, ba nolitambo ba na ba plateau. Pourquoi pas pe biso boye o tout ça pe na ba plateau ba Kinshasa, tout ça na ba entreprise où ils ont reconnu. Pourquoi pas to komisango pe toi élargir quand même entreprise na biso. Na ina sala juste élargissement ya musala et puis à travail. OK, Mike Lokamba, to songela na nous les passés nanu. Oui. À travers musala oyo ya internet. Oui. Yango lelo etambusi yo mokili bimba lelo soko za na poto. Oui. Photo pe sa merci na YouTube parce que yango nde sala lelo bisoto tambola. Mais c'est ça, c'est clair. On peut sa merci na plateforme oyo sali lelo kena zala oyo sali ke biso lelo to zala. Voilà. C'est YouTube. Ezalo ka sonité. Mike Lokamba. Tu as bino bobandi na chaîne nini ya Grace Mbizi. Non. Ngana bandi na Congo number 1 avant Congo number 1 avant to kota pas Grace. OK. Ngana bandi internet boso Grace Mbizi.
liboso grâce mbisi liboso grâce mbisi mais place siko boye koyeba na pena makasi et pas grâce mbisi bon toyebana déjà mais siko place o siko et ko fan di sabiso je dirais pas grâce mbisi mais à l'époque na Congo number 1 déjà tout ça là ba succès tout ça là ba matanga ba kufi ba à l'époque ma sirika ma sirika wana tolo baba Congo number 1 les années ba début à carrière OK oui yango et bimisi et font nangolo bande le font les support Congo number 1 et pas grâce exactement na locataire mais bien na Congo number 1 toujours décollage OK et puis na Congo elengi ya grâce mbisi tozui stabilité ndenge en avion tozui stabilité et puis Afrique elengi atterrissage OK voilà est-ce que encore rappeler biso parce que na moni bande ko ebele o bosana bango ensemble bazana poto bobanda na banane pas ya grâce mbisi et pas grâce mbise na banda d'abord ngamoko OK grâce m'a contacté il m'a appelé Mike est-ce qu'on peut travailler ensemble on a dit il y a pas de problème si on fait les papiers OK ça les papiers vite fait après tourner au travail bon vu que ngana zaki monteur té a proposé ngana luka monteur moko za disponible pour na msala Nathalie gauche à droite na non j'ai un ami au nom de Tracy Mbelenga Datolo bayondo ya na Tracy Mbelenga na code pour internet te na ya de kofande ni ki azambo zela ce qu'on a na zong sapina parce que côté moi polémique et côté solo liango clarté zela polémique zela na éclairci yango très bien pour que bato ba comprendre là au but ngana même Tracy Mbelenga na internet était par contre Tracy Ndenta memanga na internet na rappel confusion ça déjà parce que lobby grâce mbisa lobby Luka monter yo okyo Luka précis siko au confirmer c'est là que au confirmer tout que non yo même Tracy na internet était Tracy muta mema yo comment moto a mema yo okyo ozola ke musala ça ce qu'on a éclairci OK en fait na Congo number 1 tout ça la différence est des sites d'abord OK avant Congo et l'engez à la grâce mbis Congo number 1 ils là déjà OK on a tout travaillé na Tracy wana to bana na Congo number 1 pour comprendre na Congo number 1 Tracy na yo kukuta Tracy c'est-à-dire chaîne mo YouTube et ça la déjà na Congo mik et pardon na Kinshasa ba marque tab pardon na poto ba marque tab ba ça la déjà ba outil ba carbone ba Congo mik il marque tab ba ke ba Congo number 1 vous comprendre on a elle Paris et elle Kinshasa monter au biso to kutaki ezalaki Tracy Mbelenga Tracy baso qui y a bané commenter aux Hollanda OK Tracy baso qui comme état technicien Tracy là atali gauche à droite baso luka ba journaliste ne Tracy sollicité na lukamba yaka kokota na Congo number 1 ça dit que non Tracy nem taper singa passe il y a internet aux Hollanda et Tracy azuyo zaga samsani lettre ça azinga à moment parce que na moni Tracy pas joie garçon mo azala cameraman mais avant comme cameraman oh Nicolas azala ni ka muta cabine a formé a commissaire journaliste na habité yo pas joie ki okaka na nzela ou bien non Tracy l'air azinga l'air a contacter d'abord pas contacter OK avait déjà profil à Mike d'abord kobe ebengel nezaki blokamba yo mto sa ba formation no ya ba journalisme ya kana ba luka boulot ba bato ba journaliste ya ka ngabi ya ko pas bien oyaka à moment non ça ba stage nanga non ça ba formation nanga en terme de journalisme donc voilà on a ebi commenter te na ebi lo moté au contraire la commis journaliste na commis quoi apprendre moi muki et pas être ici car ndenge za la so fa na mutu petro et azola kisayo moi nini we moi ni ozom da Tracy nde mutali bosa simisa micro na vie n'habiter non kolobate que n'habiter parce que na logique il faut osala mpe to benga eloko na place na Mike zelani awa to sala émission Makizembe to sala clair na Makizembe yonde oso comprendre ngati Tracy aussi misanga micro parce qu'il n'est pas journaliste on se comprend quand même Obi technicien pas si ça moto mais quoi encadré yo non OK je n'ai jamais été encadré par Tracy on a cop nanga est-ce que beta double discours tende to so labo ozo comprendre té na lobi Tracy a contacté nga pour na pesa nga
COP tobenga en coopération apesinga COP. OK. Mike Lokamba. Yo za journaliste osala ba formation no yakana mukuto COP mo eza awa ya internet ya Blaise Manzambe. OK. Lenga na ye. Na yebi déjà que Tressa Montaka. Ozolanda là na ye ba pesinga passe to ba bengi PDG na biso Blaise Manzambe to solo li apesinga bon voilà demain tu commences natala na nous ceux qui balaki neza place ni. Voilà. Non, le baté que notre Tressa simbisinga micro non parce qu'il n'était pas journaliste et puis il n'est pas journaliste. Aux Hollandais, aussi, on a l'ington nuancé place wana. Muta meminga l'internet, oui, c'est Tracy. Mais quand baté que muto a simbisio micro, c'est Tracy, non? Au banda qui n'a que Tracy bandé ko orientenga, bando l'accent va plus mike. Ka awa na discours no il y a débit. Oui. Ken oza usambrier yo moko. OK, donc tout ça continue. Oza usambrier yo moko. Na bandela, na ribandela pour comprendre. Tracy a pesinga il passe. OK. Mon amai ya oza cop. L'air na ye. Na se présenter pas ya PDG. PDG abi banda lobby. Na bandi pour ça nga ni test. Le PDG comprend que non voilà tant les alaki et puis non ça bien en tout cas voilà oza validé. C'est bon non? OK, c'est bon. Et l'équipe. Et après tellement biso to lingato za la standard. Nazo mona Tracy ndenga zo montaka. OK. Lelo na habité sur yo montaka mais je crois bien que lelo pokoma un bon journaliste nandenge na biso nandenge ya profession il faut être caméraman, il faut être monteur, il faut appeler journaliste polyvalent. Alors na souci nanga on a toujours dans la standard dans la polyvalent. Donc na baté Tracy par l'accent montage mais na zo mona biloko Tracy ça là tellement na mutu pété na zo. Pourquoi ça ouvert temba la mort le bagage loko boye Tracy à la kisanga ozo masqué on le battait Tracy à l'accent montage mais aux attention tout ni Tracy. OK. À l'accent montage à l'accent montage mais peut-être vous comprendre te na comprendre na comprendre na bi que ça na tosa émission na ki congolais. Moi qui congolais à la rappel na moi qui vantait tout le monde peut ça ba pouvoir mon ba mériter mais le même Tracy wana à l'accent a pe copie internet sur ma casse. Ah d'accord. Voilà. OK. Ouais, ko l'accent nandeni. Non, nandenge ke no ko sala site l'accent ne bakata ka bapi. Ah d'accord. Makambutu wana en tout cas ezaki na. D'accord. Tracy installer nga ba application tout na téléphone. Mais ce qui est vrai, mutamema en internet c'est Tracy. C'est Tracy. OK. Sikoyo bolongwe boke ko travailler ko kende pas grâce mbise banda ndeni. Voilà. Là tu travailler dans une salle dans Nzela Tracy, tu mo travailler quand des alaka ba yo longoli Tracy je crois na entreprise wana là ba longoli Tracy et ngabiso to tikali na ba mati je crois ba mati ka songo. Oui ba mati parce que na banda liboso mati ayeko ya yo banda nini kasi Tracy le bakango parce que bako ça mais polémique eza parce que na ndenge ya bakini to que matika songa banda internet parce que lokuta liboso na biso nyo surtout moi confusion ezalaka entre yo na matina ni banda papa ko la vérité mafuta te. OK. Vérité et malembe. Et aujourd'hui le monde a compris que ne qu'on a biso zotanga wana matika songo. C'est vrai un menteur, c'est vraiment un grand menteur. Azamuta lokuta. Obi que toi na toi bossa micro Mike. Non, parce que comment y est potori tenir ba propos ya bon que Mike wana ngana bimisa ye. Mike wana faut appeler sanga merci. Ngana pesa mati merci pour Matia salelanga nini. Mati aye kokuta biso to sala déjà chaîne Congo number 1, tu travailleras déjà dans Congo number 1, na Kazarema, nga na yokuta Tracy, o Tracy pesinga musala, Tracy yambinga, nga na yambi mati. Parce que yo mati o lobake no, yo ya liboso nanga, na conteste nu, na ebite soki mokili komi ko baluka. J'ai aimé, to benga yi Tracy jour wana en pleine émission, akati polémique o. Akati polémique o. Après, il y a internet, il y a TV, il y a TV, non? Mais ça, il y a une impression à l'okuta. Biso siko, ce qui est dans l'okuta, on a total la cave, il y a baraté. Ne siko, il va comprendre que on ne connaît pas besoin solo. Azu batana hier au sala aventure, aventure na Kinshasa. Moi, je suis le parrain de YouTube. Moi, je suis papa. Ah, papa. Pourtant, le parrain de YouTube. Est-ce que Mike, il y a
epesi yo courage te ya koluka visa mbangu mpo ya répondre parce que osali mpe baémission ebele na Kinshasa otika lobeta non parce que sujet ya matika songo te non batuninga yango d'abord na leke pa Migi Niema bazotunanga parce que yalika kuna bango pele babenginga Migi Niema na pesi mbote place ali le Migi tininga invitation na ki batuninga pe ba question esongaki et puis là tozobeta mama parcours ndenge zali moteke kombo na ekoti parce qu'il fait partie na parcours na biso ya Congo number 1. Donc voilà na répondre dans un temps on a et puis d'ailleurs quand on a rebondé là sur tout changer sujet. Yango na bi herbo bande pas grâce mbisi bozalaki combien là to bande pas grâce mbisi na bandinga moko. Très ça pesa nga msala non. Nga pe na retour nanga. Na pesi Tracy Musala. Ya on a vu que nous on a contactaka Tracy. On pense que place en nga pe na pesi Tracy Musala. Ah mon frère, quand des alaras. Aïe comme moi ils awa grâce à mes pour ça monter. Oh. On a un moment on a je crois bien qu'il y ait personne en place cité. Donc on travaille ensemble. Tout bandit travail. Et puis tu dois Glorio Lang. Avant to kota lisola Glorio Lange bo koma ki ofanda ndako moko na Tracy Mbeleni. Oui. La Tracy afuté la parler. Yo za na parler ta cho chez ye. Non même pas. Même nga za mta tembe. So tembe benga e. Nga za tembe. So tembe benga e. Parce que tout musika na Tracy hein. Pas ba raté tout. Ba tout musika parce que bo fanda parler. Et ana tinga na fans que mai tout musika. Ande on a ofanda parler moko. Tout ça ba mi oyoke parler na bango ba ebinga ya kana parler na biso adamaka ngana kinda na parler na bango na adamaka na rola la pekuna tout comme pe rola la koto ozona na to utina bongo alors il s'est fait que là to komi kokola tozi boulot ya mwa mola ozala na mwana commune parce que to ka il paraît Mike auteka matadi mbala moko aye non et d'ailleurs pour matadi wana muto sala na ke matadi c'est Tracy. La première fois on a matadi. Matadi Tracy, yem ta mimanga. Nandenge ya ki cherche. Lokamba mwana combien nini Lokamba? Naza mwana ya Masina Petro Congo. Ah mwana Masina Petro Congo. Mwana chango. Mais bo kuna bimisi be batebele. Naza ko ba gaz après biso. Ba Mike Lokamba banani ba Mige Niema. Ah oui. Bozaka occasion ya ba na Mige kuna. Na chango à l'époque non, je sais pas non, notre occasion té. Ok. Tu continues les soins na biso. Bozala fana na Tracy nda. Parce que yo sens ça matadi. Ok. Mutame manga parce que Tracy a une famille là-bas. Ok. Et puis ngapé dans un grand frère Oza douanier. Ba meta ekuna. Voilà. Parce que moyen aucun des a raté. Parce que Tracy qui ndara déjà zongaka. Alukamba na ok matadi. To beta to yo tellement pour un grand frère kuna ndé sala ki na toki matadi. Puis toki na nzela nini. Première fois na ki matadi na kenana ba mituka na benga ba convertirage. Te wa minena ba minena wana ba 15 pinets sur 16 pinets to benga comme mo non to tsaka ba bisa milayon bisi so nego kitoko papa to kota na ba remorque wana remorque to kota na ba remorque oui mais ma biloko ebele notre ça ça va je traiter ça même wana d'abord que na nga remorque oui to mona nzela te d'abord fandi na kati ya conteneur na remorque na kati to fanda to risquer tala parmi un mauvais souvenir dans un voyage. Mais mon salon est un risque. Voilà. D'abord quand tu pena na kacha conteneur. Voilà tu bandi internet c'était. Voilà tu bandi internet c'était. Faut pas confondre. Comment boy bana na Tracy avant internet. Tu bana Tracy avant internet ken pela zala pena. OK. Na bandeli go ipso ke non. Tokoli na Patricie ya ka na biso na ya ka na bango wana na sa internet. Voilà, précision. Totangi na Tracy école moko wana sa internet. Da Tracy mbelenga botangi na école moko. Papa wana za rapena famille peu importe la divergence na biso. Non ça la rabino boko matina ba point ya ko soana. Non to soana pena tezaika ba makambeleka mais peu importe ba. Mais zala ba dossier pe minene. Oui bon la vie c'est toujours comme ça papa, la vie c'est toujours comme ça. Parce que lelo Mike nengo za na poto boye ba Joan Salambi na se tozali na Joan Salambi lobi to tamboli quand même to zo peta ya ko se défouler to longola o nyo sezaki na mutema to so parce que Tracy Mbelenga pe aza awa na Belgique to so la ki kutu na se na Mike akasi boye atinga kamo na bato yo bayokani bien pas za na Glody dia suka mais epesa ki moi contre temps to mona na ki vraiment te beaucoup c'est pas grâce mbizi polobi
Gloria Langipe Aekoya. Gloria Aekoya, Bayo proposé na Gloria parce que Nazaiki numéro 1. Ok. Il y a Congo number 1. Ba proposé na Gloria Tozu Gloria. C'est là. Ba proposé Gloria Langi. D'ailleurs mutozo Gloria. Mais Nazaiki coordonnateur c'est normal. Gloria bande internet na maboko na yo. Oui. Ou bien bandaka déjà côté mususu. Non. Gloria bande internet. Je crois peut-être TV. TV, je peux. Ando salana, jota mo lo sa ba film Nigeria. Personnel makofa. Auteur zobimisation polémique mususu. Sans polémique. Je sais pas si ils ont la polémique. Polémique déjà. On lobby yonde muto bandi sur Gloria internet. Oh mais oui, aban. Ah papa, attends. Gloria Azoya. Gloria Lang. Dans lobby hein. Papa. Biso te yiba tout. Ata mo za fier que abandonne na Congo number 1 et puis na Congo elenga yebi ki abandonne na Congo elenga zelo ko kosate. Siko Mike. Na lingato za pe kotote. Oui. Na ba témoignage ya Gloria, na ba témoignage ya Matika Songezaka yende mutu amema Gloria Langi na internet. Gloria pas confirmé que na mutu amema na internet Matika Songo. Non. O ezanet li sola sika o community. Non. Li kambo ya bonga yo soko na tike masola bele o beta awa ba kosaka créateur te. OK. Ya wanzambe boye bando beteli li solo ke ndenge zawana na Belgique batonga monument mo boye non. Awi so ke non lokuta na benga Gloria. Benga en pleine émission tout. Vous allez à l'aise so na benga Gloria Langi. Benga ye. Au contraire, mutaya na Gloria pana biso pananga eza Mireille Adamo. Mireille Adamo akufa. Oui. Mireille Adamo. Yine mutaya na yi. Parce que Mireille abandi na Congo elenge pana biso ngab na zoye. Mireille abandi ebi ka Mireille azaki mutumo likolo. Abando ko kabate par rapport au battant na yi. OK. Aïe biso ko camarade na yi. En tout cas na camarade na pa lobaka asa un peu chaude. Bouina boui. Mireille a représenté biso. A présenté yo Gloria. Siko yo zo ba biso te pas biso ana ils ont pas sa confusion. A présenter nga, oui, à présenter nga parce que je suis coordonnateur. Alors, jour en moi Mati pas zalaka sur place. A ozalande ni papa, moi la Mati aza camarade, to tambolaka, to betarabatu, to chila na biso. C'est famille hein, voilà. Mais en dehors ya musala akota na makamwa andeni. Parce qu'il y a ça dans Congo elengité. Nga coordonnateur. Tracy Azaki directeur ya technique. Chargé à technique. Mati ça n'a rien à voir na makambo ya musala. Gloria l'air aïe. Gloria l'air aïe. Topisi espace, na fait espace. Abandi musala. OK. L'air abandi musala. Car ndenga yaka ba okutana Mati. Ba sel ba relation na bango ba ko sala, voilà. Et puis voilà. Parce que là, ça a besoin de tout na nyoso na lokaka. Comme quoi? Ce qu'on dit, vous allez faire na Tracy. Glodé de Asuka, zalaka moi si anani entre bino mbal. Non, on est heureux ça les passer de fongola ba parenthèse. Manicole ndekolo masolo. Nganga ta formé monana ye, abombela ka esekele moko, ba yibi outillage, ba bossani artisan. Les sipos c'est une chaque soir avant que tu dors. Tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Les sipos c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour le fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses. Oh. La Bessie à Coca-Cola, la Bessie à Bovina, la Bessie. Awa toza yangoyo. Maman Nicole Malonga, la patrona. Nzambaba mama, yé. Solution na solution. Maman Nicole Malonga, moninga na ngai, couple oyo. Bazo koka ko démarrer te. Faiblesse sexuelle. Endurance ezate. Bazo koka ko démarrer te. Ko swana na ko swana. Mais Mister Nozo beta c'était beau, c'est pas bien. Donc bien bon internet. Mais ça ga site na bango. Non. Wana kutu ko mekate. Faut ko benga
na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole Malonga la patrona akopesa yo ndenge akosalela yango ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate ekomi trop ba awa toza ekomi ebele kokota na site te foko benga ya kobenga awa toza ba mama basepeli ba papa basepeli awa toza chez la patrona Nicole Malonga bassin na yo ekokoma piscine et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans benga ozwa solution gou Manicole Ndekolo Masolo nganga ta formé mona na ye kasi mama Nicole yaga Manicole yaga yago sekure yaga Glody dia suka sikoyo parce que il paraît moko abeta moninga mosinzo za abandaka mwasi anani. Non. Omoni na ko balala nga c'est parce que ba vidéo ezali ya Mike. OK. Yoka. Bien nanga. J'ai été toujours vrai. OK. Nga zara hypocrite. OK. J'ai été toujours vrai. Nga soyez à bébé. Donc place il y a vérité na balola rangote kempiana. Moto a joué Tracy et moto a joué nani Glody c'est moi. Koza Glody na ndenga msala d'abord. Glody a banaki na yo avant Tracy. Ben oui, parce que Glody est en relation entre Ndekonaye ou bien Papa Lekinaye a contacté Grâce Mbise. Ok. Voilà la poto. Glody est dans la famille dans la poto. Va contacter Grâce Mbise. Qui a dans posa musala, dans la Ndekonaye na Kinshasa. Grâce Mbise a contacté nga. Ok. Alors lui voilà. Nazo pesa ba numéro na yo, bazo benga yo et pas fimo boy na kombo ya Glody. Solo na ye. Oui, bandeni ni encadrer si c'est bon. Nandenge yo monde là si c'est bon au Ebsinga. Glody a contacté et puis à Benganga, je me souviens à Bengi, tu peux s'en rendez-vous aïe na bureau, aïe na bandal. Première fois to kutani. Je crois première fois deuxième fois ndé tu memaye na caméraman. C'était Tracy, je crois que ça les sur test c'est briefing dernier je crois que ça na bandal le moi ça là ngamba bandal alors ça moi blo moi total une façon de parler, est-ce que Azana a diction bien, est-ce qu'elle parle bien, Azana ba frustré, donc voilà ce côté aboué toujours la zone là qui ça y est basala ayebi basala donc voilà donc après sérieux on est là qui moi si pour bimiso pe na ba petit que loba miko il faut les canabe exercice na habiter ce que ça histoire vrai ou faux ba série wana exercice c'est-à-dire quoi que moto fa bimisa yo il faut agoter quand même na no boso avant apé so ba opportunité ndenge gutaka non nga gutaka ba ndenge yo gutaka mais ça va clair ken ba tokende kasi toka il solo pe ya matika songo na glo langi yo lobi yo ndo to bimisa glorious ko mati azalaka guter ndeni non nabi relation na bango te na kokota na bango te le glorious est responsable azana bana azana mo OK tokota na le solo relation na Glody voilà et puis Glody ayo convaincre nga na juillet là na juillet na pesi rapport par grâce en tout cas c'est bon to bani na Glody bon Glody ça na nous ça ndenge zalaka voilà ba yo lingana na Tracy Glody to lingana te et puis botika la ko lingana te non to sala ngote ba yo lingana na Tracy OK là ba lingana Tracy état que coordonnateur normalement ko linga place mo ezama be non voilà et baby ça bon ngana mona ko normal voilà c'est un ami voilà et puis ba linga na bango à l'aise et puis le lo ba sala fo na c'est quoi polémique obimisaka que non Glody azaka moi sina yo na tsala bimisalo mota na toza non yo kana Joan Salambi ken nga Patrick Amis oncle Patrick Amis na noko vrai noko grand garçon parce que ba c'est Pauline Lumumba ba Hollande biso ba
oncle nanga oki Kingombe na Lubumbashi baolanda biso polémique ana mokili momibeye biango na grand garçon naza mon esprit bien que Mike a réclamé Tresia Bete Mosinzo et comment kutu zemi Glodia kenda nango eza zemi Mike Lokamba ba déclaration ana Mike utaka na munoko na yo moko lelo peut-être oka musanga suki ouais communauté fait c'est quoi triple discours non les gens pensaient à ça qui ndenge Glodia kotaka na Congo elengi to bandai ko bimanaye et puis Glodia zara copine nanga voilà c'est que les gens pensaient nga na tikala osala déclaration mote nga na no ko tikala osala déclaration zela to kila on angle wana yo quand c'est vraiment nga na koleka na TV ya si basi combien au pays to sala na bomba relation au pays yo yebi bango mais yebi teke na sala na bomba relation voilà mais na ko na TVT hein na lo bakeno mutel aza copie nanga na bimana non baza ranké na bino baza ranké na yo na Tracy non to na ranké te yo no confession na ranké ndé na habité Mike Lokamba ça là un peu clair papa na ça clair yo boye Mike ozobi misana ti mutu mabe to yebi ke yona Tracy mbelenga boka na raté et comme si bato na émission bosali na miga bengi Tracy andimi pe ko Tracy andimi pe ko yamba téléphone et comme si kutu batu fort na habité a to luka bon to luka to zo pe Tracy to zo pe intervention Tracy soko ondima soko ondime ça la biso pe bien pour nazomona nyonso bon to continuer na biso parce que Mike na habité est-ce que au changer discours ka rapport toza na poto ebike poto ekoma na ngomboka ya Tracy mbelenga bien ozonga na Kinshasa okozongela discours no peut-être ya kala ke na to bandela wa ke nga za granoko et ba discours ya bongo na kosala ngo na ba TVT Tracy a rappelé biso bon to ke na kosala ngo na télévision te donc bref na tikala jamais oleka na TV no ba ke na bandeli suswa ils en a bateau peut tout ça na bomba relation OK ou peut-être yo yebité mais jamais na oza na TV na lo ba ke non voilà celle-là celle-ci na bimana ou bien na ça non parce que na za no ko vrai no ko yona vrai no ko lo baraté voilà mais histoire na bino eza mulai to moni ba master nyonso o bozala na bango okoti tout le monde na poto awa est-ce que vous avez l'occasion de écouter Natana Moko parce que babi yo boma de relation na ba master tout bobanda na bango matika sont déjà relation fouti non yemo déjà boma relation à partir ça olobi yemo déjà mi boma ami papa to solo na Kinshasa ti bon attendez to solo tout ko ça ba est-ce que boma relation mo pona nini tandis que baba ta musala moko ngate selon nini macha pese la okanda vraiment na vie ndeko to fanda te pona dossier wana non boza ba frère boye bana ki avant est-ce que mais belé important fali oui makambo eza nango belé to solo la minute pesa belé OK et puis qu'il fallait to beta conseil à $500 non to solo lango Mike j'aurais voulu que to bande nango to solo lango Mike parce que lelo eza histoire moko boye oyo to ko zaper ngote parce que ndenge bo banda ki bino nyonso to bo moni poto ba biso kutu to ana ba regret parce que to banda ba TV na ba patcho refi ba pegi ça tout ça est belé mais on a poto mutu oyo tozana awa mingi zaka Jean Fliss mais bino quand même Jean Fliss na masa nanga camps quand même na pe aza awa mais bino quand même mi selon histoire na bino ne bo bandana okuti ba ya tout na poto eloni ne sali Mike Lokamba oya sima ya baninga nyoso oyo rekiltaka na musala na sima ngo ba ke non ke bango ba ya avant parce que ya matika songa zoloba yende muto banda liboso na yo to moni pa epoto liboso na yo ba Tracy mbelenga to ba ye liboso yo oyeneti moi na suka OK mais ça de ranjo te ba ya to ozalaki na bango bobandaki et ozota la bango ba déjà na poto non et déranger nga comment ke no yebi na sala émission pas Marie-Laure OK bato bakanisi Marie-Laure Mwaka na PC Mbote V0 mabia la peto PC Mbote bato ando kasarwa na ça ba blague ken yoza témoin tu sais comment moi je vis à Kinshasa très bien oui puis comment moi je vis à Kinshasa mais bato nyonso to ba EPA bazara vivre pe bien na kin kolikanga te posa témoin mais matika songo pas za vivre dans le biboye bato tanga na komba bato na biboye bato tanga na sangska bato tu oui ke kolikanga te à moins que kosa na télévision oui oui bon na kolongola mati po macha koma teka na restaurant
ateka bien kasi matia comment que servir ba tuna restaurant wana pongi ozomona TV awa mais papa ozolo bobi yo zala que vivre bien koleka batu nyonso to yango na lobi boy mati musala YouTube ezasi mesute akomaki ne kotekela batu masangana ko servir na restaurant yango na lobi boy mais mais o vivra bien mais to lo bateke o le kaki amso tresi mbelenga pe na condition de vie razai na kin Tracy au moins oui parce que déjà depuis Kinshasa Azari stable voilà non bon on Azari déjà stable et puis voilà et bon voilà tous les catégorie moko on a roloba à Paris sinatuni mati baglo langi tika glo ya bata fana mama na biso innocent tika fana na ye te glo ya pena na ndenga kini azot sala ne pas mutu mais azot vivre na bien oui il y a bitika glo ya donc tika glo ya mama ya glo ya tika glo ya fala na ye pese bambote glo ya ina américain ya na bisiko ba master moni ba master to déjà na poto non yo yena ti mwana suka non question mwana suka ti question ya na tondi mape za ba masa ba ya question non question ça objectif ya moto ya moko na moko qui fait quoi moto ayi ausala ni Mike Lukamba ayi ni ngana ye visite te na ye touristique te na ye voyage privé voyage personnel na ye na ba faire nanga awa je rentre la semaine prochaine na ye na makamu nanga eza makamu te ke non na ye reta ou bien na ye na suka ceci cela parce que bango tu wana o lelo ozotanga awa c'est grâce à nga ya Mike Lukamba na sanksi sur internet mobile grâce na nga ke non lelo batutu ba kata elenga au avion moi à l'époque na 2014 Ken Piana grâce na yo baninga ba matinga yoka na bisayo avant yo yoka na bisayo Ken Piana mais avant matate na yo avant zo avion avant nga longolanga pena na discours wana po nga na sala succès na Kinshasa bino nyoso to totanga komba yoka on sali succès mais tikalo ke Dubaï était moi je suis parti à Dubaï en 2014 Ken Piana wana Dubaï za loko la poto 2014 yo sala wa succès okena na mboka nini non le psycho boye complexe wana ke roi kenda ki poto el boso nga déjà na longola déjà on fait na démystifier déjà makambo en 2014 on a Dubaï za leaks pour qu'il ne Dubaï faut avoir 2000 mais on tout atolo na bande internet il boso mutu nyoso ba pe ba ki poto el boso na ba tout tapé tolo ke biso to ya poto liboso ya ba Mike wana pe ba tout tapé tolo non ngala tout ngate yondo ningo ngo faire comprendre ngaki na ye les chèques na ye mutasuka Mike parce que biloko to comparer ngatenga za hors série na biloko nyoso zo découvrir lelo na France on découvrir na Belgique naza hors série ba ya ici ba monango ba lembango déjà peu importe mon lelo ba génération loka ba Koffi Olomide bien qu'il fallait ça la succès na ye on fait ça hors série ngana ça hors série oya poto liboso ou pas mi comparer que yo za net Koffi na bango bien sûr Mike boni boyko fallait azo sala makambo nyonso Koffi sala déjà mais yo siko zo sala makambo bana na yo au même internet bango basi basali yo papa okomi ko luka keleke na nga to sala biso pe na boy na sentir que bando epotuna na moni miso pito pas le bruit na sentir on se bimi penda te nga sala na kina awa ya kine leki so na sentir ko to na kine nandeni pito pas les autres awa non dega mama nga mutu azala un peu moins clair parce que au Canada photo na Tour Eiffel ba masa si ba kangango ba 5 ans passé toke na Antonium gars si Dominique choko soko si ba tresi toke kanga photo na Antonium ba boya po ba papa na kanga su photo na Antonium si na lembango mais to continuer na biso kaka non la paix obeti logo OK to continuer obeti logo ngatele kaka ça yo moni le mal à nous zanini OK oye poto bato balinga mono place so eza na référence voilà so quand une photo place tête au te akenda iparité ayena na Franceité le Congolais comme akoma bongo oye poto ceci c'est là on note ye écoute salaire yango on a vraiment on a place boye et puis référence place aux alliés donc nga ponanga le ozo compter ça qui fait quoi na monter le loi ça la mine c'est important Mike na lingi na poser question na nenga mabete pona bande comme ça ba monaka non c'est là pona bande comme ça pe ba na Kinshasa na ba monaka nga vana kufa fona monaka Tour Eiffel wana nga vana kufa fona mona Antonium ka place ba mbuma wana est-ce que oye omoni pe
Tour Eiffel ok pour mon Antonio mango ndenge za bamboma est-ce que monaki lo moya spécial lo bato babomela kanzoto moto mso atela muninga ka poison kufa po alinga ke no mona Tour Eiffel non et ce qui est plus important d'abord ils a Tour Eiffel te ils a Antonium te d'abord ils a Mboka ils a Mboka ngana otala d'abord Mboka donc il y en a Mboka parce que Mboka a toi en Afrique quand même toi en Europe Mboka ils en a ba loi belé Mboka ils en a ba conditions bien Mboka ils en a ba standing bien mais ceux ezaka que nous ya poto pour au mona Tour Eiffel on sait le kota na Joël Salambi au mona ba patuka pangala au mona ba Chancel Mbemba des Midier na PC Bambote. En tout cas, objectif, il y a voyage à la Tour Eiffel ou encore Antonio. Objectif, il y a voyage, et ça peut-être au Lingo au Fanda, aux Omokanda, au Salano vie, peut-être, je peux comprendre. On peut comprendre de moto à Longwe Kinshasa, à Lingo au Fanda. Même moto à Salara na Kinshasa, déjà stable na Kin. Na conseiller vraiment, à ce pena ba revenir na isa bien. Substance des amakaswe. Maman qui lokamba. Nandengo otamboli awa oye France tomoni oye Belgique place ni misu no pene sepeli que ero place mo bomoni sepeli so pena misu non l'idée France c'est pelisinga parce que nga misu nga sepela ka nazaka na nzela ya kolonga emso Belgique ko kende France nzela wana na mundela sala paysage na ye mundele attirer nga plus mundele ndenge asala ka sointi ya bazamba biloko anande pena non to partager même avis na remarquer le moko autoroute awa autoroute donc propre voilà nzeleza na bakute nzeleza na libuluté donc bozo kinde tout droit et puis ba matiti ba kwafarango bazo kwafango plastel oyo ozupan batie nini wana ya obima poso obio tambola ba otuta yo donc obimi mbala moko yemta ko mo na pota koyeba oui a koyeba so abenga voilà obimi téléphone pesant robenga baye au secourier donc vous mona que planification mondele en tout cas ça va mais na sepeli ming na autoroute qui toko tala distance na outil France et puis tina Belgique 2h30 na voiture. Mais en tout cas, on a CP Nanzela. CP Nanzela. Sikoyo, c'est mon ligne salakio. Ndenge boye car moko na kati ya boye car moko na ba jazz na ba prince bakali nana nisusu. Esili boya ki na kati ya tam tam na moni vraiment neo tam tam. Et salakio plaisir ya ko voyager na ba master. Ça a toujours plaisir. Bis moko parce que sur nazaki ngamoko peut-être nana zala stressé nana zala peut-être isolé. Nazana ba ninga ba jazz ba kali ambiance on a toujours sur la seka nzela ezo kuma maman kusena c'est pas là que nazali on est très content. Moi na yo grâce temo na bito ko beta so histoire ozo ka pe grâce temo ndeni parce que to ka grâce temo tchabi man internet. Parce que les lopes grâce te m'appelle ça soit devant là à kenda pe ba États-Unis liboso na biso pas kende kuno loba obudango kaka grâce te makenda pe ba États-Unis liboso na biso grâce mo boyeba na ndeni grâce te mo toyebana ki Eddie Diora wa Kofi Central Eddie Diora Kofi abenganga azana mutumo awa voilà abenga donc Eddie Diora abano sona grâce mbis à l'époque grâce à l'émission et pas ya na Baraka TV c'est que histoire na yo kareza solo que Eddie wana zala fanda mona grâce te mata ba une semaine c'est que ça solo tika vie privée à batu ngaza ba le passé non ko fanda par rapport à quoi grâce à l'émission na Baraka c'est tout à fait normal et des directeur à production tu vas sauter pour comportement et dit ce que moi si alinga bimiso na bien très bien bon to continuer papa to tika na bika to tika sujet wana OK c'est bon et puis grâce à contacter pour grâce à indeni ata bino boleki na sima a ozong sabino pas Mike grâce à zong sa bango pa na nga et puis grâce à ma contacté nga habite tout le monde en a pas de problème tout le monde a ni l'air écoute l'air mbala moko c'est bon et puis to bandi
abandi musala asali première émission na ye c'était catastrophe batutu basepela na ngona diaspora et pesi feedback et pesi pena makam azui ba sponsor azui ba partenaire azui pena relation donc après on travaille ensemble. Voilà. Mike Lokamba Kabuya za artiste oyo bozala sala na be émission belé na Kinshasa. Bozala sala na pena be émission belé batu ba na Kabuya le kaka trop pas Mike. Omoni na poto awa. Omona ende ni po batu msuba ba Kabuya mutu beba Kabuya. Namoni mieux que Kabuya Yakin. Voilà. Namoni mieux que Kabuya ngona ebaki na niveau ya Kinshasa. Bon mutana comportement na ya ken piana yo ya te wa obanda sa Kabuya faut tambola rabo faut ala rabo Kabuya ayebeloni ya sala a na poto mais namoni ça va par rapport ya Kinshasa to pe ça fallait raison nga yo tike na poto bon ngana lo ba pas mal de fallait tikai au contraire il fallait pour nga nga tika Kabuya sala bien parce que ceux na niveau ya Kinshasa peut-être le lo ingeza maramususu ingeza vraiment maramususu yo yebi comment est-ce que Kabuya s'est comporté au niveau de Kinshasa et les lois en poto sont en bas sunga après na moi si na na moi si na mona ba vidéo na moi si na moi si na moi si asinga pikuta ateni ni atema ina conteneur donc moi ça na zem sont en bas sunga ozape mukana. OK, merci beaucoup. Yo moko évoquer place wana na asiko lobate ke ngana provoquer place wana yo za ba jena yo zelana nous le bisi mutu o c'est là le mobwe Mike Lokamba responsable ya entreprise à Munene Africa Elengi. Mike Lokamba sans position et là ni ezanga pas Mike po a pe sa position madame il n'a parlé foyer stable parce que tout le monde a go sala mbongo ebele na kati ya mboka na mais mbongo no c'est comme si ozolia oka na bandumba mbongo no ozolia oka na bashega balabala na bitelo nini esala un responsable comme Mike azana stabilité par rapport à foyer Ken retire na non Mike na lobi bon osimba ka mbongo ebele retire na eloko mais mbongo wana ozolia ba retire parole te mbongo ozolia na bandumba ya Kinshasa na ebite Mike non bandumba na galingite Ken na ebinda ka bandumba te na Kinshasa mais muto ana moi c'est fixité muto zana moi c'est fixité basi nyonso o ba entrée sortie wana to benga bango pe kombo ni to na biso kingana na moi c'est fixité bolingi ndena laksa moi ça on a TV to ndeni eza lola lelo na to lo ba ke Félix waze kwa zana moi c'est fixité non papa mutna mutaza azana ndenge na memela vie privée na e mambo moi si za mambo nanga privé na ibne na memela moi si nanga yozo ba moi c'est fixité parce que na balité c'est ça non olina bala na bala pour na bali na bala pour Franck Bala non ezako bala yaka na deuxième position mais ezala na fiancé moko bo officiel ba to pe faut ba yeba na ti biso ba master na yo ba idor bo kwala tozo ba fiancé officiel ya Mike Lokamba te po awa nzela po to ebandi na si bana basi ba tanda matala bulongo ba loka Mike c'était zela c'était tout Mike to kende na ninga logique ba Joël Salambi ayebi ke Mike mais papa moi si yango ayebani te peut-être moi si nazotala ya msu bakoza la 50 pe bazotala oya komi s'il vous plaît Mike oyebi ke soki na memio na pitopale pe na place na memaka na pitopale okoka te parce que na sengo ya msusu komba moi si yango azotala biso afandaka wapi peut-être ngolo bate na bate point wando bengo pitopale OK pesa so adresse moi si et pesa so komba moi si afanda na commune na pesi mbote et puis voilà azana poto na pesi mbote baza ya liboso nani na pesi mbote azana poto oui azana poto na Kinshasa moi si azate non na Kinshasa moi c'était non moi c'était na Kinshasa na Mike pardon bona banga pona ba na Tezela na Kinshasa te vivaka ano sana moi c'était moi si azana poto ben oui pays oui pardon pays au moi si naza yo ni ba pays abi pays oh moi sinon c'est ça ah ça me na tu vas me sanga pardon
tika même sanga na pesi mbote place wa talanga Michael ngi via ba musicien et loko suka na sepela te na biyo lingi via ba musicien na sepela mwasi nanga aipsanga Mike surtout ba yambio na misoko beta kama solo nanga te ko beta ka vie na biso te vie privée na biso OK aza pays ni non na pesi mbote place aza te aza pays ni nga to nga pays na bia na pesi mbote na pesi mbote on a pesa pays obi oza pena na vika ya ba musicien nde ba musicien ba menaka vinde nge yo Mike yana vika musicien apesa ka mboka mwasi na zalaka te na komba mwasi te la majorité ba musicien ba bala te my love my heart I love you so much ba pesa ka yemo ayebi yemo ayebi mona na beti loko to na ba code mo bo to beta na ngana ye dis-moi comprendre dans na Kinshasa ozano na mwasi te parce que bongo na minute ebele ba bete lo calcul que Mike ninga zana msusu pe voyage boye ako présenter na ambassade na voyage na madame de yoza na madame moko o mema na poto te na niveau ya kin niveau ya kin bon nde na za boye na ko parrainer batwa na de dans sens que non yo ndingo za boye bon ndingo za na Kinshasa ko parrainer mutu non na zo ba boye kasi ndingo na bana boye parrainer bana baina te bana na ena bana nga boti pena propre yana zo bakazi Mike yo pen age ke yo bota te na éviter na moi sozo présenter o ko za pena système afin na so waze ko bomba bana osuka tama mbwenene na zo bana niveau za la inango o me mabana na yo tout qu'on peut parrainer batu OK parrainer ça dit o memi batu mo ndenge ça c'est na batu be na batu na sens que non batu mo batu na yo ya entreprise voilà ndeti biso boy na ko sala na ko parrainer 10 15 voilà et ça va pas déranger aujourd'hui mani bana yo ni mam na vie privée na beta point te vie privée moi muke parce que moi non batu ba ba Mike ya bota ezala oze miglodi ya suka kenda na ngoza azemi ya Mike tika déjà makama to lekaki ken te yango te wana si to lekaki ya to lekanga la sepeli ndenge yo moko o éclaircir biso ke mona nanga te botika la za na relation amoureuse na poto comme na zemi faut relation ezala voilà tant que pour mon alinga ko mutatu nanga te so zemi na ezala yo bien mona yo avant to comme na mona zemi il faut relation ezala OK tant que relation salamate zemi yo ndeni so ba melika ba bébé mo na kuta chez yo anezaka osombela ka batu aka senga yo azo mposa ba boya mwasi nanga boya ngalo mwasi na bilo zolo mwasi nanga boya ba bilo zolo ba bilo na ko kipe ko edepe batu mso na Kinshasa bilo zo kosa oyo ni ba boya nga pona yo bon na ko souhaiter bo boya na te mais il faut ça un peu moins clair moi si ba bomba pe moi si bongo te na ba niveau tia boya na nanda ko nokuta ba mili ba bébé ba lebele pe plutôt parler donc quand on a lisolo oh tout monde conflit moko ekoti ya maître Gims na Fali maître Gims Fali oui bon tu vas que bazalaki ba pe mo ba fanda ensemble bon problème ezawa Gims aza mona mboka Fali aussi aza mona mboka mais sauf que d'abord na ngana tuna na mituna na tuna pe Joël bien que Joël Salam to landa ko biso mbale pe lobby est-ce que vraiment c'est sûr et certain que Gims a le bela Fali na makambo lobby que non parents ko abandonner moi na te peu importe nini relation vous en a mwana ko lemba moi na te pa parent tout à sangsaka libota na éviter ceux qui azo flashé ou bien Gims parlait de Fali réseaux sociaux des opelisa peut-être monto ndeko na biso Alex woti pe azo répondre peut mettre Gims côté pe monto place on a na te ceux qui vraiment Gims pour Gims ça comme on a niveau on a photo ba que non entre Gims et Fali relation ya bien te mais aussi longtemps que ngana to ebi ke Gims na Fali ba na relation bien OK mais Mike ngana ko epingle loko mo ka bande ko balanda biso na moni mabe mettre Gims a lobité ba malgré c'était comme mutute mais lobité oui soki mwana bana na yo wana oboti bana mwana ya mama o na mwana mama o ba discuter entre bango mibale parents sont obligés à côté la mwana mon côté oyi na mwana musu côté wana soki neti mettre Gims alobaki mso na Fali soki Fali mso discussion baneza ke Fali à côté li mwana ya mama oyo atiki mwana mama oyo côté wana meminga na condamner Fali menga mona meminga na condamner Fali ke bana nyoso bazala eza lobotaki pa mwasi oyo oboti pe epa oyo bana na soki bazo swana soko za bien te na mama ya oyo
bana kokabola bango te côté na ya msuna pesa so Maître Gims alobaki na fali soki fali asala ka bongo côté na nga na pesa Maître Gims raison totalement à défendre bana papa na bango pe papa na bango tala koto ya boti koto Maître Gims azana mama na ye Daju pe azana mama na ye mais père asala effort bolingwa baneza donc non to moni ba donc batu bango na mabete mais batu il faut pas retenir que non to moni place bana fali ba bwa kila na ba jeton te ba comme na ba niveau on ante voilà oui na ba comme na ba niveau peut-être que ça la Maître Gims ça s'emporter na envoûtement ba to internet ba appelle ça ba moto ya magam na bango peut-être Maître Gims ça imaginer na ndenge na mais soki fali akomi na part ya bana ke bano alingi bana msusu alingate côté wana biso so to ba parents to ebi paso esalaka ba père na biso pe ba botaki pe abotia so ezala ke biso bana ya mama liboso nenge père aboyaka mère na biso mponga pe na même histoire père na biso akabwana na mère na biso ake abandi ko bota peut-être na basi mususu donc soki bana wana ya mama wana esali ke ndenge père azala yokana na biso te ke père bando lingaka bana wana boya biso peut-être nga ezala mabe non ya on va le parent aux responsables un parent responsable un parent ou akabola raté voilà à sa parent ou peu importe différence à bana un problème à bana bien que boti bana ba maman différente mais au moins il faut au santé nati ba biso ba père ba sala effort ya boko la biso pa ba maman mbanda na bana ya ba maman mbanda donc ça la toujours bien ce qui Maître Gims à l'OBM son amutu mususu bato basali confusion et ça la bien mais ce qui a corrigé pe frère na ye aime ça remarquer le comment boué koloba peut-être na caméra pe ko reposer pe frère na caméra c'est pas peut-être que ya pe moto pe pe moto yango wana bon ngana zo bandete ce qui vraiment isa a boakela ngo fali pour bato ba comme otia photo ya Keina et bandi déjà polémique bandi tobi ke Keina za mwana liboso oui Keina nde afongoli nzela po ba makosi baya nanu tomoni place makosi na Keina ba oswa na te na mona na TikTok ya Keina a posté l'autre fois le bail que yena Marco il paraît qu'il va sur la rasouté asala moi vlo mon na est-ce que bon akolo baba sur la katem peut-être ba bengana na ba chombo te mais que a finga de konae non jamais non na moni vidéo non na mona pe TikTok ya ma consiste est-ce que ça là na mona te oui na mona te on a évité ce qui est là oui OK alors Mike to continuer na biso to continuer kaka to ke na ba actualité ozo le kana Kinshasa tout le monde a fallu abetaki concert il y a $300 oui mais avant le concert na moni bo zalaki na couloir mo bokangi kangi ba photo na fali zalaki na occasion ni zalaki na fali le zalaki jour J avant jour à concert OK to zalaki na na salle ya balance na Pullman kana na salle wana balance to zalaki ngai Valiti Aidor voilà en tout cas na CP là une simplicité à fali aye a pesi biso mbote ba to zalaki belé a tiki bango aye na table biso to zalaki aye a pesi biso mbote et puis tout solo vite fait tout quand ma photo wana lobby na ngonde concert les zalaki à $300 voilà c'est que moi j'ai aimé concert les cas qui bien OK conditions ils zalaki respectées OK ambiance parce que baté belé baloba keno musique a fallu la lisa bat na salle mais au contraire jour wana toujours mon ambiance où ils allaient qui na salle bah tout bazolinga même pas ko OK Mike toi qui na polémique ndeko na solité à kanda tout monde a fait moi ba émission ebele tout ça là un peu clair parce que tout ça na pour soutenir ba artiste alors ba tu basomba ki bia $300 wana ba kokata 50 personnes te yo mutozala ki na kati ombalement parce que on se connaît avec l'été l'été abne boyebi était l'été il est d'abord artiste et comédien peu importe place où azali lelo mais yebi sur le loba il faut appeler ça à moins nuance moko na côté tali ya comédie abo loba to lobby parce que yo zala ki pena témoin ya makambo nyonso non asali ba boba autour ça va théâtre au lobaka dans lobby le moment lobby la vérité ça et puis na yemoga ebiki fallait ça la capacité à obtenir ça concert et à Pullman wana na salle wana avec $300 ou encore $500 il était à yebi et ça sur mais vu que yebi bablo on a appelé ça en moins lengue pour na ye nangala mona normal parce qu'il est comédien azana bablo on a sala il était à Canada na PC Bambote place ça
mais kolobaki fali concert na ye invitation non est-ce que mon a atteint invitation concert on a kota te mais na yaki yango na poulman na yaka 0R na ko tala biso to benga biso ba nani FBI donc service de renseignement on na ye pena na otala pena bol izana batu ba ye billet zate na ki ba koma ki mutu mso somba ki billet 3 sate kele batu mso bateki ezana ba tout temps ba kombote bateki ba bien na ba c'est botal kasu na ki ateka billet non ye moko alobaki yango ki ateka ki parce que ba proposa ki monter billet na yebi ki ateka ki aido pe ateka ki billet. Bon, est-ce qu'il doit pas confirmer? Il doit atteindre $600. Non, bah on va confirmer. On va confirmer. On a eba qui déjà qui va teka qui na misu na mais na ko ba on a TV. Valinda kanga mutem. Mais ko regretter abi on a franc congolais 1 million et quelques. Ah regretter. Ça y est fallait teka na. Vas-y abi 1 million. Pour bien 1000, bien Matisse. Même na nous peut teka qui Mumbai. Jomo we nani ana poto esa la fo esa la fo esa loba alto ça pardon c'est un piège attendez loba alto piège à voilà non pour dire tout simplement que fallait démontrer qui force naïe à démontrer qui il est fallu à démontrer qui en termes de popularité aujourd'hui na Kinshasa na Congo ce qu'il fallait petit concert à la place où je jouais soit ces concerts il y a 500 preuve en est que tout sur la maman oui pour dire tout simplement que à ça sir naïe et ça époque naïe ça temps naïe et ça temps naïe donc après cette invitation quand même dans pour ça Chico après cette invitation on a un jour on a mon abat pazoya ba ko tanga bi to traverser pe moment mo rompia que ça na Kinshasa oui papa oui fallait signer $300 et trop si ou bien musique na ezo beta pena ils ont mérité ba concert ya ba le kuta ma bêté et ça temps il y a les gars donc autre temps autre mers aujourd'hui on parle de Fally Ipupa Handicap en tout cas en termes de succès banzembo naïe batui et ça là ils ont récolté vraiment ba succès dans comme c'est doit fallu aujourd'hui azana prouesse makasi ça la réalisation makasi kombo naïe zurubama papa peut-être il a bimi album naïe peut-être ça qui succès makasi mais lelo zonga sous Kinshasa on a ken piano boya OK boy Fally ozonga boy Fally ezana surtout que basiga nem balinga banzeba Fally trop souvent basi mingi oka koto azani fan ya Médé oka koto azani fan ya SL koto yo aza fan ya passa bambongo il passe bambongo c'est l'amour ozomona en tout cas bravo les gars il a bossé dur pour que le loi maintenir oui omoni kocha concert 500 billets 300 il dépend d'un artiste pas ça na atia montawana il faut mitala na niveau oyo level na ngizandeni voilà Fally il a osé parce qu'à tel level naïe niveau naïe ils a 300 niveau naïe ils a 500 bravo neki soit un artiste moko mususu walinga meka level wana au mona ki akochouer voilà donc voilà Mike to mona présence ya bana JB na concert et créer un peu polémique totale Soraya et créer un peu polémique moko totale na les réseaux sociaux na habité. Est-ce que non bana ba libre ken bana ba libre polémique ya ba moni ngana yamba Davina le nous avons un problème avec certaines personnes au baza ba gaulois Joël Salam te pc bambote nazo ma problème nga ba benga na yamba Davina na boya pena na boya non ngaza ko tu ba benga ko yamba Davina te elle m'avait contacté pour que kata hémorragie le problème était que ba coller au nom des warriors Asali challenge na nzembo ya Fally na vidéo ya Fally o benga ka na appel voilà bato mimi en mabe ba même finga ye ceci c'est là ko coller tous les noms que Poufiast et puis Azimpoli alinga humilier papa naie alinga diminuer papa naie or il s'agit attention à mon tête OK ozomona l'air a bengi biso alinga kate hémorragie on a pour dire au public que non elle est ni warrior ni gauloise. Aujourd'hui numéro 9.
Bon, on se parle, on se parle, même à... Depuis Kin. On se parle depuis Kinshasa, oui. Vous avez que mon ana depuis Kin. Oui. Vous avez que tu parles. Ah, tu as mamboya. Des polémiques qui tenga kasika lobi boy relation na bino boy banaki comment. Joël, non, nga zotu na kaka relation. Mais si c'était que yoza na intention mabe parce que nga na tuna question na intention mabe te na lobi boy banaka ningi nini azawati parler bien de ni pona ka il paraît avoir diplôme yaka kusomba pe poudre. Mais Mike, tout ça la clair. Non, pardon. Tu sommes pour de somba te. Tu as Bible. Tu sommes pour de somba te. Tu quand parenthèse s'il vous plaît. Mike. Pardon. Na lobi bo. Artiste. Non, aza mwana artiste mazale ki na biso. O somba poudre jour ya diplôme ou o somba te. Na somba te. Mais tout le monde a la vidéo. Non, regarde comme ça. C'est pas possible, c'est pas vrai. La somba te ken. Mais souvent là, la kenda Turquie, to kutanara. Beaucoup de gens qui mais Azaleki, c'est ma petite sœur. Azaleki nanga, c'est tout à fait normal. Relation nini? Il y a famille nini? Quel piano pour Moutaza Leki na ou bien grande sœur na faut la famille nini? Je comprends pas. Oh, il y a une côté non polémique pourquoi? Parce que tu as dit que moi na bata kenda Turquie a changé ba numéro. Ndeni muta changer numéro, yo zo zo ba numéro nyo sotie. Ti numéro asika yoza nango kaka ya kalozalaki nango okomiti na numéro asika bon to sauter page to sauter na page ya lisolo pona ndimite soki na tunio numéro Soraya na ndimite yoza numéro Soraya pen numéro Soraya boso na zana so zana ngo profenda ka téléphone zana so na zana profenda ka l'accent numéro Soraya ou bien exosingam. Dans l'accent à Kenya. Mais oui. Il faut l'accent. Alors, on a la question, mon nom. L'accent. Yo l'accent. Au bengi pe bosoli. Te parier d'abord. Te parier na téléphone. Au bengi sora, au bengi bosololi. Pour Davina au benga ke déjà bosola. Na biboui malembe. Te na téléphone nanga ngo eza cher na biboui. Au bengi sora yampia na bosoli. Ah, c'est tout. Là, aussi notre bon, combien on a problème à l'occasion de quoi par exemple? Non, comme conditionnel les choses. Yo lo bito barré, o benga, na benga sora. Mais fait la sous-bâtiment. Na fa na benga sora, na fa na benga kina à l'occasion de quoi? Parce que là tout solo na Isaki yende fa a passé message naé à la télévision et puis a passé message naé pour dire que non voilà, ça là on te pona papa naé, a humilié papa naé. D'ailleurs ça numéro sora en piano. Oui, bah tu combien ba lukaba benga yo? Je pense que je pense que papa est spécial. Aux numéro d'Aïda papa bana ndege bana papa chéri wana bi batu combien ba numéro bana yo lobi ozana numéro papa biso côté ça mon journalisme ba côté ça impossible fait comment possible d'ailleurs ça ba numéro bana ceux qui ont numéro yo numéro fati mais wana za vie nanga chavina nde ba numéro wana avie nanga to yana na ipso siko za ko so la trop yana ipso déjà boy so déjà banina au sommet siko so na président fatina nous na information na yo za vie nanga pena ke kala pena msu to tamba na ka biso mi baleka ah d'accord vie nanga pena ya vie OK ezaka vie akomi lelo au sommet ya mboka na ta loba so mingi te baza vie nanga pena makasi bon ce qui est vrai bazara batu koza na numéro faté là c'était koza na numéro batu nyonso moi c'est mso ko compliqué ko mona e même so président zo mona na facilité moi na ba ministre mso te ke a craquer moi si moi un ministre ana mbongo belé mais oh abimisi bon relax moi si peut tout monde moi panza na petit ouais ministre mais mso ministre moi ba so la kapena mukonza mboka mais moi si moi boiseau compliqué siko elaxité question toni wana na si okosenga batu balande biso pardon pour esa question moko ekempe bien te là tu question te là tu question te Mike OK est-ce que vous préférez to continuer bien deuxième partie deuxième émission to le place mon libanda to ça il y a pas problème
Parce que deuxième émission, on a un centimètre. Parce que quand on a vu des artistes et musiciens, on a un centimètre, on a mis en garde. Centimètre, on a mis en sagayo. On a mis en sagayo. Ameka kozong selanga masolo tozana ngona yepo e masolo nini lozala te na lobana na deuxième émission to kendo sala elamba na lobana deuxième émission to kendo sala parce que c'est pas bien ngana mboko na mupaya bino baba kolomboka oyo en tout cas centimètre sala effort oyo que sa famille na sonité pour ceux qui na bandi loba to apena ba élection et ya risquer ba voter papa na bino te ba voter maman na bino te. Merci beaucoup. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.